Affaire carte visa liée à trésor public comme ministre et à finance a sengi désactivation ya ba carte oyo selon rapport ya IGF et Pesamaki na quelques membres et ancien régime ya Joseph Kabila Kasinangambo ya bae oyo bazali impliqué bango ba répondre pour na koloba que carte visa ezali légal et Pesamaka na ba haut fonctionnaire ya l'état depuis indépendance a na mboka na biso nangamo mosusu rapatriement ya corps ya Patrice Emery Lumumba ancien premier ministre ezali confirmé lors ya conseil de ministres selon compte rendu et Pesamelaki biso na porte-parole ya gouvernement pe ministre ya communication Patrick Mouyaya Nangambo ya Beni armée congolaise bakangi 3 collaborateurs ya ba rebelle ADF au bazalaki ko sala mobulu kobomba pe kotungisa population ya kuna bokoso ba détail ya balema onyoso na kati ya édition na biso mokona lelo KNB News première chaîne d'actualité en continu kasina lingala awa topesa kabino ba information vraie peu vérifiable. Beauté, merci la fidélité et confiance pour passer la KNB News Magazine, mais c'est là qu'on informe toujours d'une manière très professionnelle. La zone est encore présentée les éditions mon konalelo tikana fongo yango la goma wapi premier ministre Chamalu Konde akiti mokola lelo elongo na équipe ya 12 ministres pour na ko la situation ya ville ya Goma elongo na autorité provinciale pe lisusu ko renforcer intervention gouvernementale face à situation humanitaire o ekomaki suite ya catastrophe naturelle o salemaki bongo na Goma mikoleleki to kozongela bino la édition la biso zali koya pona kopesa bino ba détails sur visite na bango na Goma. Tobaki on bandeli ministre ya finance Nicolas Kazadi ati maboko na 6 cartes crédit octroyées na quelques piliers ya ancien régime ba carte yango selon rapport ya IGF ezalaki bongo lié na trésor public pe ministre ya finance a sengi ba désactiver yango bolanda image pe commentaire. Selon rapport Moko Ezalaki rendu public l'inspection générale de finances IGF Namukuse, ba dénoncé existence il y a plusieurs cartes crédit visa synchronisées na compte ya Banque centrale du Congo, PO retrait effectué Ezalaki prise en charge na compte général et à trésor public. Ministre ya finance Nicolas Kazadi oyo azwaki information yango asezisaki gouverneur ya Banque centrale du Congo pour la désactivation ya 6 cartes visa liées na compte général et à trésor public. Selon l'information oyo komelaki nouveau patron ya finance congolais, quelques grands visages et anciens régimes bazalaki ba propriétaire ya ba carte visa wapi babandaki ko retirer ba mbongo ya trésor public via ba distributeur automatique ya ba banque commerciale na mboka to pe libanda ya mboka. Na liste ya bénéficiaires au bazalaki na carte au batangi Obaminaku, ancien président de l'Assemblée nationale Emmanuel Shadari, Barnabé Kikaya, Guillaume Manzolo, P. Sele Yanagouli, ancien ministre des Finances. Bango selon la révélation et inspection générale de finances, publié na courrier à ministre des Finances le 24 mai dernier, bazalaki la possibilité à retirer $50,000 par mois na mutu ou bandaki ko sala $300,000 par mois na bango 6. Kasi na même affaire batali si que cour de cassation ezali saisi pour na ko établir ba responsabilité. La réplique, équipe de communication et ancien ministre des Finances, Sele Yanagouli, ba pesi précision que pratique la carte visa accrédité ezali légal na ba état nyonso ya mokili. Même na RDC route indépendance, yango esale makapona ko faciliter déplacement ya ba séjour ya ba haut fonctionnaire ya république, bango batalisi que carte yango epesa makana ministre ya finance pe ministre ya affaires étrangères pona misala o basala ka pe ba déplacement na bango libanda ya mboka pour la misala à l'État. Qui dit vrai, qui dit faux, affaire au éthique en suspense, justice né, et copé sa biso suite. Kinshasa et l'équipe partout. Toujours dans Italie, affaire carte visa liée à trésor public, population quinoise va réagir, pe basengi que justice et salema pour ekoki ko salema te que batumoko bazwa kambongo na caisse à l'État. Bolanda bazali awa na micro ya Peggy Ilunga.
D'abord, gouverneur à banque, on a fait Bakangaye d'abord. Il faut Bakangaye. Et puis, dans le tour, bah, ça la Marabouana. Et là, déjà, tout le monde a bien peuple. Mais moi, je suis dans la prison. Il faut que je continue à Boka. Je fais une phase à bien sécuriser. Mieux payer pour passer la mission à Malam. Surtout sécurité. Parce que ce temps que même Baka bien tomber dans la zone, se pélater la Marambo Salam. Pour les Alana lutter, au monde à l'élève, quand la protection va la prison. Donc, il va se pélater. Il y a dans la vie qui est bon à bout. Tu veux pas avoir un combat qualité. On ne peut pas nous intimider. Si je suis là au Salam Salam. Moi, la Moka, petit peu que je n'a pas si l'individu bazozwaka ba 50 000 $ chaque la fin du mois eza pasi pe mawa en guise de quoi bazwa ba carte wana etant que banani ba interpeller na parquet général a expliquer biso en guise de quoi mbongo wana babane kozwa yango po basalaka nango nini tozosenga mpe na l'état na justice congolaise bazwa nanu la police va sécuriser Batouana, moi va quitter ville à Kinshasa, va quitter territoire national. Nous avons posé à Bango, nous avons posé à la tête, mais nous avons posé à Bango, pour expliquer Bisso, c'est $50 000 en guise de quoi nous avons bon wana. Pour nous na Sengibo, IGF a sali banquette naé. Motu nyonso oyo bapesaki carte wana kobimisa ba 50 000 francs na motu nyonso wana tout c'était 50 000 $. Soki abilisaki 20 fois azongisa mbongo wana, soki abilisaki 10 fois azongisa mbongo wana. Toza na posa ya mbongo, toza na posa ya makambo mosusu te. Soki aboyi baboyi oyo akoboya kozongisa mbongo, justice esala makambo nango akanisa ye bazwa biloko reba teke bazongisa bongo Kongo po biso nyonso bakongole tosepela eza teke toyi kosepesaka baninga bazwaka bambongo biso tosufi etake bamoko ake ekei okei obimisi 50 000 $ oleka ofele boye Kongo eza mboka ya bato nyonso. Bato mosusu bakomisi mboka lokola un club d'amis bakokabolaka mbongo na groupe d'amis lokola ke bango nde baza na droit, bango nde baza plus congolais ke biso ya misusu. Soki bato bazwaki mbongo na carte visa et que bazosillonner monde entier, bazozwa 50 000 par mois, c'est facile. IGF a sali enquête a trouvé yango eloko ya kosala atia yango na disposition ya justice asala mosala na ye. Alors osengeli regretons na bandeko na biso ya justice bazosangisa bato baotia bango na boloko sans pour autant bato wana bazongisa mbongo. Donc soit bango moko baza complice na masolo ya mbongo wana justice abiwaka, soit bayebi place mbongo wana ezali balingi ezwango bango moko po peuple a bénéficié te. Or le peuple a besoin ya mbongo wana puisque mosala ya kosala na mbongo wana eza ebele. Bien sûr, il faut pas interpeller le gouverneur et la banque. Il faut pas interpeller le pays parce que comment un individu a combien de 50 000 $. Papa, on a chiffre et puis nous sommes en vertige. Nous compliquons la crise de Cologne. Nous avons 5 $. Mais nous devons 50 000 $ par mois. Sixième réunion à conseil de ministres Salemaki vendredi 4 juin par vidéoconférence. Tozongeli Nanzela a récit Oyo compte rendu. Il y a conseil de ministres et Salemaki Mokolo ya lobi bozoyango na image pe commentaire. Lokola la Bomesano, réunion hebdomadaire, il y a conseil de ministres et Salemaki vendredi 4 juin. C'est non compte rendu au Etangamaki na porte-parole ya gouvernement ministre et à communication na radio-télévision nationale. Réunion au Ezalaki na 4 points na ordre du jour. Yambona nos communication à premier ministre au Elobelaki message à président de la République adressé à ma membre et à gouvernement concernant rapatriement et à relique il y a ancien premier ministre Patrice Emery Lumumba. Oye Kosalema selon programme convenu entre RDC famille Lumumba
paix royaume ya Belgique. Naboye le 21 juin prochain, cérémonie à récupération et relique et Kosalema et pas ya chef de l'État congolais na Bruxelles. Ensuite, tournée moko et Kosalema na relique ya Lumumba na ville ya Lubumbashi Kisangani. Paix enterrement ezali prévu na place de l'échangeur na Kinshasa na présence ya roi de Belge le 30 juin. Premier ministre congolais azongelaki na communication na ye massacre ya plus de 60 civils oyo esalemaki na butu ya le 30 pe le 31 mai dernier na village ya Boga pe Tchadi na territoire ya Irumu na province ya Ituri. Na boya rasiraki peuple congolais que ba force armée congolaise bako poursuivre ba terre ya ba acte oyo ya mabe pe justice ekosalema nyonso ekozonga na kimia. Na chapitre ya éruption volcanique, premier ministre asalaki état ya baisse ya ba activité sismique ya volcan Nyiragongo pe soki nyonso ezali malamu gouvernement ezo envisager retour progressif ya ba population déplacée. Pe atalisaki ke aide ezokoba kosalema kozala distribuer ye asengaki bongo vigilance na ngambu ya population bakoba kolandaka basango po bayeba makambo ndenge ezotambola. Na point d'information, quelques ministres bapesaki ya bango ba idée na oyo ezali bongo ndenge makambo ezotambola na mboka kolobela oyo etali bongo état ya territoire national vice premier ministre ministre ya intérieur décentralisation pe affaires coutumier azongelaki quelques faits oyo lobamaki na mikolo oyo mingi situation humanitaire na Nord Kivu ba conséquences socio-économiques ya récente éruption volcanique oyo ezosimba bongo ba province voisin ya Nord Kivu notamment Maniema pe Sud Kivu. Bango bakutani mingi na hausse de prix ya ba denrées alimentaires suite ya ba fermeture ya aéroport ya Goma. Ba autorité locale ya ba province oyo basengani bongo balandela ba situation oyo économique pour que nyonso ezonga malamu. Na oyo etali bongo situation sécuritaire, ministre ya défense nationale pe ancien combattant azoyaki principalement sur évolution ya mise en œuvre ya état de siège na province ya Ituri pe ya Nord Kivu. Atalisaki bongo ke ba action embele ezali kosalema na force armée congolaise pona kozongisa kimia na kati ya République démocratique du Congo, notamment opération Sokola 1 na Grand Nord. Ba force armée ya République démocratique du Congo ezali ko réduire ba nuisance ya ba terrorisme au bande ko bundisa kuna pe ba neutraliser plus de 35 rebelles au bande ko sala ba terreur notamment ba ADF. Alobelaki pe likambo etali opération Sokola 2 na Nord Kivu ezali kokoba pe ko neutraliser ba rebelle na province ya Ituri pe kuna mosala pe ezali kosala makitoko ba rebelle ya ADF Kodeko pe ba misusu bazalaki bongo neutraliser na force armée congolaise pe bilan ya état de siège ezali malamu mingi. Ministre ya santé na ngambu na ye azongelaki bongo déclaration oyo esalemaki sur 3e vague ya épidémie ya coronavirus oyo ezali kozonga na ville province ya Kinshasa pe alobelaki mingi oyo etali bongo respect ya ba mesure barrière pona ko éviter que vague oyo ya misato esala ba victime ebele awa na République démocratique du Congo et particulièrement na ville province ya Kinshasa. Ya la kaki kena mikolo ezali koya gouvernement ko annoncer ba mesure ya riposte plus stricte pona kotelemela elongo 3e vague ya coronavirus oyo. Toujours au cours ya conseil de ministres oyo quelques dossiers ezalaki examinés pe adoptés, notamment plan de travail triennal et à comité national de l'initiative pour la transparence de l'industrie extractive en République démocratique du Congo. Or, Pesamaki, la ministre de plan, ezalaki examiné et adopté pour une période allant de 2021 à 2023. Premier ministre asilisaki ba propos na ye na ko rappeler na conseil des ministres mise en place prochain ya programme ya désarmement, démobilisation, relèvement, communauté pe stabilisation pour nous permettre meilleur encadrement ya ba finance étranger à la kaki pe lisusu réforme ya ba service ya l'état pour na kosilisa conseil de ministre yango encourager ki ba membre ya gouvernement na ye na cadre ya journée mondiale ya environnement ya ko accompagner vice-premier ministre ministre et environnement développement durable ya ko planter au moins 2 nzete la mokolo ya lelo samedi 5 juin 2021 ezali bongo journée mondiale de l'environnement. Namo onde conseil de ministre ya vendredi 4 juin ici là qui paie rendez-vous ezwami pour la semaine prochaine pour na kolobela makambo etali
République démocratique du Congo, Kinshasa et l'équipe partout. Armée congolaise, Josala Mosala, état de siège en marche na Beni. 3 grands collaborateurs, il y a ADF, Bachani, Maboko, Bolanda, détail et Pesami Awa, Nanaton Siata. Forces armées de la République démocratique du Congo FARDC a annoncé le samedi 5 juin 2021 arrestation. Il y a 3 grands collaborateurs. Il y a rebelle, il y a ADF dans la région, il y a Beni. Dans la journée à vendredi 4 juin, et l'équipe, ils ont bon porte-parole militaire, il y a secteur opérationnel Sokola un grand nord, né à Reléaki, nouvelle ou na presse locale. À l'Obiboui, tu as appréhendé grand collaborateur, il y a groupe rebelle ADF, na Katina Bango. Mouindo Vawere, âgé à 32 ans, Oyo abandonné Kolukoma pendant tant moulaï na armée. Ndeko Oyo akangamaki en plein ville. Les sous 2 autres collaborateurs, Oyo peut abandonner Kosala na Kombo. Il y a un groupe Maï notamment Kasere Kavasco Serekani, Pe Kakule, Bakalania, Bango pe bakangamaki na Lume secteur ya Rwenzori. Bango nyo somi sa tu ba avoué que bazali ba auteur il y a 2 dernières attaques oyo isalemaki na axe routier Beni Kasindi na semaine oyo uti ko sila ndenge to ko tanga na communiqué yango ezaki signé na lieutenant Anthony Mwalushai. Officier oyo a attribué joli coup oyo ya filé na bonne collaboration entre population pe service ya sécurité pe asengi na ba nyonso oyo bazali ko collaborer na ennemi ba se désolidariser na ndenge na bango moko na malembe nyonso avant que justice ya mboka ekwe ya na bango. Pour un rappel, depuis début ya instauration il y a état de siège dans Nord Kivu, armée a indiqué qu'il a kangi déjà plus de 70 collaborateurs, il y a rebelle ADF peut a neutraliser 30 combattants na moins de 2 mois na kati ya région ya Beni na Bongo. Bazali toujours ko continuer ko sensibiliser population à continuer ko collaborer na ba FARDC pour kimia ya solo oyo congolais nyonso azali koluka ezonga na partie est ya République démocratique du Congo, Kinshasa et l'équipe partout. Et c'est la moko la lobby Assemblée nationale va adopter loi ya répartition ya ba poste ya seni pe sous loi électorale ezalaki bongo proposé na Christophe Lutundu la Bolanda ba détail et pesame awa kaka na Nathan Siata. Assemblée nationale adopté mokolo ya lobby vendredi 4 juin proposition ya loi organique modifiant et complétant la loi organique numéro 10/13 il y a le 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement il y a commission électorale nationale indépendante Seni na Mokuse ndenge ezalaki modifié pe complété na loi organique numéro 13/012 il y a le 19 avril 2013. Poste ya rapporteur oyo ekreaki divergence moko ya makasi entre la politique ya majorité oyo ya union sacrée oyo ya opposition principalement ya FCC oyo alingaki à tout prix azwa poste oyo akokipe yango te. Suite ya ba divergence oyo persistante na kati ya commission PAJ, président ya Assemblée nationale atentaki sans succès ko trouver consensus moko na sujet ya poste oyo ya rapporteur ya Seni. Christophe Mboso alobi kutuke à intervenir notamment na ba principe ya église pour na ko dégager consensus moko oyo bazali koluka. Atalisaki na plénière que quand il y a opposition ba répondre qui présenté na invitation ya ba chef religieux oyo bazali koluka également arrangement. Kasi lokola likambo oyo ekomaki déjà na plénière pe esengelaki na plénière nde a tranché pe vote moko esalema en faveur ya majorité. Na yango poste oyo ya rapporteur oyo ezalaki ko créer des ordres makasi ezali bongo attribué na majorité présidentielle ya Union sacrée de la nation. Na bongo ba poste oyo ya Seni ezali réparti boye. Président arouta na société civile, premier vice-président arouta na majorité présidentielle c'est-à-dire Union sacrée de la nation, deuxième vice-président arouta na opposition côté à FCC, rapporteur accueilli dans majorité Union sacrée de la nation, rapporteur adjoint accueilli sous la majorité Union sacrée de la nation, questeur accueilli dans opposition FCC, et questeur adjoint majorité Union sacrée de la nation. Plénière ya Seni pour na bango ezali constitué na 15 membres na kati na bango
5 barouta na société civile, 5 barouta na majorité, et 5 moussousou. Proposition de loi organique sur fonctionnement il y a centrale électorale yango ezalaki déposé na bureau de l'Assemblée nationale le 8 août 2019. Pe débat pour la likambo yango efongama le 13 avril eleki. Christophe Lutundula, auteur ya proposition oyo, azali nommé na gouvernement en tant que vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères. Avant d'opter pour un mandat oyo, ezali incompatible a défendre qui 8 jours avant initiative naie législative oyo. Nabongo ezalaki adopté en première lecture proposition ya loi organique OEP ezalaki transmise na Sénat pour na seconde lecture. Ce qui est voté na ba terme identique na Sénat et que la transmise na président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la promulgation na yango. Bien avant Sénat et Sengeli atinda yango na Cour constitutionnelle pour la contrôle moko ya conformité par rapport à la loi suprême ya mboka. Kinshasa et l'équipe partout. Le 5 juin chaque année, Mokile célèbre la journée mondiale de l'environnement, environnement des batelaka moto, environnement des akosala que moto a respiré, besoin d'aider dans reportage. Le 5 juin chaque année, Mokile célèbre la journée mondiale de l'environnement. Journée initiée dans le programme des Nations Unies pour l'environnement. Journée en gros, et ça l'a célébré Outa Bamboula et Belé chaque année. Soulevaka régulièrement des questions essentielles. Il y a protection de l'environnement. Pe ba conséquences na yango survie à population. Pe des sous-sous sur survie à planète Terre. Bango ba établissa liste ya ba point noir to ba priorité wapi ba fort important et c'est ça les manalo bango pour la combattre la planète na biso. 1. Lutte contre destruction et la couche d'ozone. 2. Lutte contre déforestation. 3. Préservation et la qualité et la réserve d'eau. 4. Lutte contre désertification PCHRS. Na RDC, la République démocratique du Congo, Mokolo ya lelo, journée en ezali célébrée avec comme thème national l'arbre pour restaurer notre écosystème et la transition écologique pour un environnement sain. Date yango et coïncidé na lancement ya décennie pour la guérison de la planète. Na slogan na ye aider la nature c'est s'aider soi-même. Que Pakistan des ali hôte mondiale ya journée à lelo wapi lancement ya décennie des Nations Unies pour la restauration de l'écosystème ekosalema mokolo ya lelo. Na RDC pe milimu minene salemi wapi ba membre ya gouvernement bazwi pa na yango nyonso pona kobatela environnement o ezali pe nzela moko ya kobatela avenir ya humanité. Elongo ba gouvernement, ba organisation internationale, ba organisation non gouvernementale, ba entreprise, attaque ba individu na cadre ya journée à lelo, mot d'ordre ezali kaka moko lona nzete na kobattre l'environnement na yo donc pembeni na yo lona nzete moko soki ozali pe na makasi lona mibale to misato zwa soin nango ekosunga yo na venir. Aider la nature c'est s'aider soi-même. Polobi okozala na posa ya nature po yango nde kobatela yo nde yo pe okozala na bomo sans yango okozala susu na bomo ete ekosala ko planète na biso ekela ko disparaître. Que vive le 5 juin, que vive la journée mondiale de l'environnement. Kinshasa et l'équipe partout. Phénomène Kitchoudi, na ville province à Kinshasa, pe na République démocratique du Congo et le Bakanini. Ezali nini pe batu bakanisaka nini sur Kitchoudi. Le lot okitaki sur terrain, Bolanda, population kinoise, bazana micro ya Peggy Ilunga. Tout bakata nyonso que chaque peuple a défini selon culture puis ensemble d'habitude oh ezo régir ye wuta bakoko na ye na République démocratique du Congo chaque tribu eza na ndenge na yango emoni na kamakambo na o etali libala par exemple tokuti na moko ya ba tribu ya RDC phénomène Kitchoudi o ezali selon ba source ya ba information mariage contracté pe prédestiné entre ba membres ya une même famille ndakisa mwana ya noko abali mwana ya tata mwasi yango ezali pratique liée na coutume pe ba origine ya tribu wana yango tokitaki sur terrain pour la koyeba regard nini population et portaka sur pratique to phénomène Kitchoudi ezali na époque l'époque tata babotaki biso
na ba mama na ba ba koko na bango ba na sala makambo wana mais na état o biso to komi makambo les ati toboya ngabi ba pesa ngai mobali mwana noko komi na to sakate na bana bota na ba césarienne allez ti na kaka nzela nzambe na bandi ko bota ngamo na bota ki 7 2 césarienne 5 ngamoko mama na ngaka si bala la ndeko na ndeko to bota maki 13 te otikala 4 pona nini babala la ndeko na ndeko na bana tango lo bande système wana etikali kala batabandundu mais na biso kota ba Congo ezozala lisute po ba mélange côté belé kuna bangala ba ekolo na ekolo bana mboka pe bafungwa mina bango pe akindo biteza ndenge ya kutimi ya ba bikolo moko baselela kango neti na bato avandundu précisément na bayanzi na bakongo pe lisusu baza bikolo mosusu pe basalelaka makambo wana ya kintu wana ezalaki makambo ya ntango bato nano bayebaki nzambe te nde mingi babanda kosalelaka biloko wana elelo makambo echange bato bakoma osambela mpe bakoma kolingama makambo wana te bazoboya bakomi kosomba bakintutu wana oke bazala libre akoka kochanzir mobali na ye to mwasi mpe akope kopona mobali na babikolo mosusu omona papa ye moko deja akei afuti biloko wana afuti bambongo na ye atiki deja babikila afuti poke ntango mobali akoya n'importe quel ekolo akoya abala mwana na ye ezela ezala libre ezala suteke makambo ya kintu mais eza bamisusu ti lelo bazosalela mokaka nde toyebi nzambe lelo eza malamu te mwana ya noko na mwana ya tata mwasi to mwana papa leki na mwana tata mwasi babalana eza propre te eza mabe na nde tokoma osambela nzambe azolinga bibeko ya bongo te tokoma koboya makambo wana mpona toyebeli nzambe batika mpo eza malamu te tosengi na bamama wana basalelaka ngo na bana na bakuti lelo na bapapa wana bazalaka bazondima kaka ti lelo o mwana ndeko na ye babalana na mwana na ye batika mpo eza malamu te bible ezoboya biloko wana eza lokola tozosalela kutime ok ntango toza na yesu fo toboya kutime tosalela makambo oyo ezali ya yesu ezate wana yali abomination nakolinga te eza abomination eza mabe makasi yango moni biloko wana ndenge baparent oyo bapermetaka yango yango moni makama mingi ekotaka kati na bafamille na bango eza malamu te sisi ebomisaka bana mingi eyaka mpe na kokanga mabota mpe eyaka meme kokanga meme misala oyo ekangaka yango na ndenge toyebi nzambe lelo tokokosalela yango te epuis ata na ndenge kaka ya koyeba nzambe te yo moko mpenza personnellement ndenge ozali boye mpenza mwana oyo abotami na mwasi na oyo abotami na mobali babala esalemaka te ou bien papa moko ya mokolo boye basi bakangela ye mwasi moko lokola abotami fo kaka bala papa wana akokobala mobali mosusu te c'est pas bien eya bien te wana ya mpenza oyo babe abomination mpenza yango wana eza bien te tomea makama mingi bayakate babota fo batika yango batika yango mpenza batika yango bayakosala kosa bango babota esala yango fo batika eza malamu te na misika soki mpona bayike yango ezali kindoki to abomination bamisusu bakanisi ke yango ezali kaka coutume kasi nyonso ezali sur manière ya kopratike yango coutume ezali coutume kasi soki ekobi komemela makambo to mpe mabe na famille yango ezali lisusu kitoko te mpe esengeli korevoir yango Kinshasa eleki partout. Édition lelo esili nazalaki na esenga ko présenter bino yango merci l'équipe technique et rédactionnelle de Saki Motala Kitoko na sima caméra tozalaki bongo na Peggy Ilunga régie finale et Simba Maki na Timothée Kaembe réalisation ezalaki ya Nathan Siata toujours na coordination ya grand lieu la communication Dimino Kendi ngala bino tokuta mikolo ezali koya na souci moko ya ko servir bino d'une manière très très professionnelle kasi tika na ba bon week-end na mabota na bino tika ete kimia et vous me la bino réalité ya bana ki